Mon cousin, la mère, je sais pas comment te l'expliquer. C'est-à-dire on vient de la maman, on sort de chez la maman. Aujourd'hui elle est partie, elle a rempli son mission sur terre. Elle nous a laissé un Kofi Olomide. Et les grands frères étaient là pour nous. Il nous a toujours soutenus. Aujourd'hui il a perdu sa mère, donc on avait intérêt à l'assister. Et le vieux, je l'ai vu tout à l'heure, il est inconsolable. Je sais pas comment te l'expliquer. Donc c'est le bateau Balingakae va apporter soutien à Bango parce qu'il a perdu l'être le plus cher de sa vie. Merci, maître. Et puis nous savons tous, maman, elle était toujours derrière son fils dès le départ, dès le début. S'il vous plaît, Maïs, rapidement, vous retenez quoi de quelque chose du côté positif, tout ce qu'on voit de... On reconnaît un arbre par ses fruits. Tu sais, maman, c'est Kofi Olomide, c'est maman. C'est-à-dire la mort d'une mère pour ses enfants. Elle a toujours été là pour son enfant. Elle a toujours donné la force à son enfant. Elle a toujours voulu que son enfant reste fort. Elle a toujours été là pour... Bon, naebi Kofi, na mona mama mi, na ne pas nae na matonge. Bon, na lobi kaka pe manakimia, na souhaité Kofi mes condoléances. Na sepeli pour la pomona. Pour participer pour le bitolela ba bazolela to sepela pe na ba ba sepela yangwana na pesikaka mama pe manakimia. En tout cas pour informer tout le monde ba olanda boyebi que maman mi n'est plus en vie. Donc tozolela pendant la maina miso maman mi azate. Maman mi atiki biso journée à lelo. Donc tozana mawa tozana passe tozana mo fleur j'espère bozo mona résidence eza ouvert. Via Zawana mon épée dans la image déjà donc tout ça n'a pas l'arme aux yeux vraiment où il y a beauté la biso les gens de mon nez Afrique dans le monde de la musique asa sous-souté le monde va fabriquer ba utia va te belé bazo ya pour rendre visite parce que tokufeli vraiment mutu moko importante dans la famille mutu moko importante dans mon kiliasi parce que à produire quelque chose de valeur quelque chose de bien ils a Kofi Olomide donc mutu agent Kofi Olomide n'est plus en vie c'est maman ami moi c'est à papa Charles, à Obabota, à papa Antoine, à Boepa. L'artiste, c'est l'improvisation. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bonjour, bonsoir, ça dépend RO Bozuli Bako. Yamalamu Yakolanda émission Oyo Mbokelengi, Oyo Geti Samba. Nous allons présenter les binos. Na mokolo ya lelo tika la pesa mbote na Mike Lokamba oyo azali bongo patron ya chaîne Oyo Afrique Elengi. Pourquoi pas na Richard Tessa na sima caméra bomoni ke Geti Samba nazali bongo na Mofleri Deva ya lopango ya Kofi Olomide oyo awuti ko perdre oyo azali bongo mama na ye mama Ali mama akei. Donc bobi ke Kofi façon alingaka ba mama Kofi façon alingaka mama na ye oyo totali même ba vidéo Kofi Olomide nenge aza
kolela maman na ye ya romoni Geti Samba na sali descendre sur terrain pour la solola na batu ya Koffi Olomide na solola na ba musicien ya Koffi Olomide ba fan ya Koffi Olomide pourquoi pas na mututu a rolinga pese la pour na Koffi Olomide na micro ya Geti Samba maintenant on s'appelle tout à l'heure to la nanano image ya Koffi Olomide façon azolela maman na ye donc pour faire plaisir toujours ba fan ba linga émission ya Geti Samba. Merci Nayo Richard Tessa. La terre était peuplée. La vie n'a plus de saveur. Ma mère, ce samedi 3 octobre, a été rappelée par Dieu. Certainement, Dieu a voulu qu'elle aille à côté de son mari, mon papa, qui lui est décédé, qui lui est parti depuis 2016. N'essayez pas d'imaginer ma souffrance. Merci Bouti Kolanda, image ya Koffi Olomide, l'artiste congolaise, le patron de la musique congolaise façon Zolela, maman de Monique Koffi Olomide na Monsieur Zako Vimba. En tout cas, Koffi Olomide a été consolable pour na maman ami. Donc na profité na pesa pe ba mbote na cité ba kombo ya batu o ba souhaiter Koffi Olomide ba me konyela skobana na Mike Lokamba, pourquoi pas na Guy Valunzaya mutema na Omidia mbu oyo ba souhaiter ba me konyela na bango la Koffi Olomide na batu lokola ba sacrificateur du villa o ba souhaiter ba me konyela na bango na Koffi Olomide pe ba fani ya Geti Samba penanga mo Geti Samba na souhaiter vraiment me condoléances na Koffi Olomide. Donc toza déjà awa pa Koffi Olomide to solana mutuna surtout. Merci na yo Richard Tessa toujours na musa kitoko na sima caméra to meka ko solape na ba musicien Koffi Olomide ba porter parole na ye ba baza tellement belé ba roloba la mission da micro ya Geti Samba mokolo alele o to la différence en main na mafuta oyo wapi. Merci. Si je suis là, je parle pas pour l'histoire, au moins une chanson, je suis on appelle ça chanson. Non, si je suis là, c'est juste que la paix, tout ça, c'est un jour. Bon, c'est pas grave. Moi, j'ai l'habitude de produire, je peux faire ma production. C'est bon, c'est ça. Non, mais le vieux a perdu. Notre maman a beaucoup fait pour mon mère. Je sais pas comment te l'expliquer. C'est-à-dire on vient de la maman, on sort de chez la maman. Aujourd'hui elle est partie, elle a rempli son mission sur terre. Elle nous a laissé un Koffi Olomide. Et les grands frères étaient là pour nous. Il nous a toujours soutenus. Aujourd'hui il a perdu sa mère, donc on avait intérêt à l'assister. Et le vieux, je l'ai vu tout à l'heure, il est inconsolable. Je sais pas comment te l'expliquer. Donc celle bateau Balingakae va apporter soutien à Bango parce qu'il a perdu l'être le plus cher de sa vie. Merci maestro. Et puis nous avons tous mon mamie, elle était toujours derrière son fils dès le départ, dès le début. S'il vous plaît, Maïs, rapidement, vous retenez quoi de quelque chose du côté positif ou c'est pas côté négatif? Tout ce qu'on voit on reconnaît un arbre par ses fruits. Tu sais, mamie, c'est Koffi Olomide, c'est ma mamie. C'est-à-dire l'amour d'une mère pour ses enfants. Elle a toujours été là pour son enfant. Elle a toujours donné la force à son enfant. Elle a toujours voulu que son enfant reste fort. Elle a toujours été là pour son enfant. Et qu'elle repose en paix, que le bon Dieu le bénisse. Et que Dieu prenne son âme avec beaucoup de... Tout ce que j'aurais à dire, c'est qu'elle repose en paix. Après, on n'est pas dans une interview, on est dans... D'accord, merci. Bonjour, mes condoléances. Ouais, merci mon frère. Tu es habité Samba. Ouais. Malgré Iyo Obosana, comme on a tout le temps.
même na bosani nani kasi quelque chose alianga donc tozana ebembe ya Mama Ali nabiti oza muto oza na Koffi Olomide oyebi déjà oyebi Mama Ali donc pardon Mama Ami ba importance na ye pas et patron na yo oyoka ki Koffi akufeli oyaye mama esalaki yo neni vraiment en tout cas eza choquant makasi eza choquant premièrement avant na banda na linga na pesa ba condoléances nanga d'abord na famille Olomide Mobimba ba uti ko perdre très cher maman na bango pe na ba kokone tout ba perdre mémé na bango vraiment eza pasi makasi vraiment donc ba courage ya papa nanga Joniko mama Rifa na Londres papa nanga Tuturoba ya Sandra Gazadi donc ba condoléances na bango tout bazalaka fort donc voilà eza pasi donc eza coup de foudre voilà quoi eza coup de foudre imprévu ba fan la bonne musique balinga Koffi Olomide basimba nini oyo uti pe na part na yo te que za pozo représenter no tout bon représenter Koffi parce que vous a famille na ye musique ba fan na ba musique ya bino basimba nini donc eloko oyo bon makambo aloba eza ebele comprendre makambo oyo nakoloba basimba eza ebele mais oyo nakoloba trop donc oyo nakoloba minute oyo eza kaka non minute oyo touti koperdre mama ya bossa mboka en tout cas vraiment bazalaka fort bamélomane tout ya bonne musique bazala fort parce que eza pasi ya bato tout nde balingaka Quadra Kouraman akufeli mama na ye donc eza souci ya bamélomane tout ya bonne musique bao balingaka bonne musique pena bafan ya quartier latin bazalaka fort parce que ezali nzela na biso tout donc voilà quoi soki na obi makambo keno basimba makambo eza ebele mais bazalaka ande fort parce que tokweli eloko mo boye vraiment ata yo moko. Ok, merci. Tu comprends déjà le message est passé artiste. Merci. Tu dis que tu as la biso lisusu. Bamarambu eza nango ebele bamarambu ya album ezali metala kaka tokolo belango minute te parce que eza makambo matanga ya makambo matanga donc basimbaka donc eloko bakoza nango minute eza bazala fort parce que eza nzela na biso tout ba vie na ngai balingaka Koffi Olomide bavie nanga ba Kije Capitaine ou Gildas bavie nanga ba Djibril Mpaka bavie nanga ba Trésor Timbalanga ba Gérard Ntiona bavie nanga ba Raoul Samba ba Djibril Mpaka donc ouais merci Raoul Samba donc tozali donc tozala biso to sola to zonga to megal so sola sur artiste donc bozaka fort nga artiste moko lobi donc nazape na Junior Matadien ou Trésor Matadien aza mwana oyo akoli na maboko ya Mama Ami na olinga beaucoup plus nga sala ba commentaire parce que naza pe na bango moko sur place mes condoléances outi et pas ya Mike Lokambo aza patron à chaîne oyo Afrique Elengi ouais en tout cas merci beaucoup na site ya Mike Lokamba ndenge bo se déplacer ko ya aux informations na source en tout cas pour informer tout le monde ba Holanda boyebi que Mama Ami n'est plus en vie. Donc tozolela pendant la main na miso Mama Ami azate Mama Ami atiki biso journée à lelo donc tozana mawa tozana pasi tozana Montfleury j'espère bozo mona résidence est ouvert via zawana bo moné pe na si na ba image na bilili bozo moné déjà donc tozana ba larme aux yeux vraiment o ya botela biso légende monene ya Afrique na monde de musique aza sosote bo moni ba fabrikas ba utia wa ba te belé bazo ya ko rendre visite parce que tokufeli vraiment mutu moko importante na famille o mutu moko importante na mokili assez parce que à produire quelque chose de valeur quelque chose de bien o eza Koffi Olomide donc mutu agenda Koffi Olomide n'est plus en vie c'est Mama Ami o moi c'est Papa Charles Bota Papa Antoine Agwepa Mumba donc Antoine Agwepa ça via Rambo Papa Charles donc na musika ba famille tout ba ya Rifine ba ya Robert donc dans la minute milelo tozolela ba Delia Banzuzi place ba famille tozolela ba Gaïtan famille nyonso Agwepa famille nyonso côté Papa Charles côté maman tozolela parce que Mama Ami j'ai beaucoup de souvenirs vers lui aza maman moko na lia repa na ye donc Mama Ami na lia pena repa ya Mama Ami
pour azalaki na restaurant monene na Osho na 5 sur 5 oyo ka babele telaka na basomono babela mama amimaka ya bosila mongwa donc aza mystique alembusaka bapatron sangi sikoyo eri mama ami akufaki oyambaki sango wana lolenge nini mama na yo aza te akufi oyambaki wana lolenge nini? Ndeko nanga eza douleur parce que moto yo a partagé assiette na yo sans cause à ta famille na ye moto wana fo ndi metango azate en vie eza douleur donc toza penda na ba cœur brisé né toza parce que maman mi apesanga ya komela apesanga ya kolia mais je ne suis pas des membres de sa famille mais na suis tant ebelé pembeni na ye tant pe na longwe pembeni na ye po ya beaucoup lipso na Osho et yesu nga na za su pembeni te na kona siko pembeni na mwana na etile na koma pecha kofi donc na uta pa mama si au kofi ibinga lelo kofi azaka na kombo na ngaza na numéro na ngaza azana kombo na mémoire ni na zaka ne sengo artiste mnene bonga ibinga c'est grâce à maman. OK donc na ebité ba di stone bazali bana mboka basimba pe nini uche pa ya ndeko na bango parce nga na ebiki ozana ndeko na bango obadidi ba to zaka na bango wa to vanda na bango ba Saint James ba DLP ba yaka ba vacances en tout moment. En tout cas, surtout quand on motivé, surtout bango bazana plus de choc parce que akufeli na maboko na bango. Na maboko na bango par rapport à quoi bazaki nenda kumoko na bango. Maman mi en 9 ans na ba didi alamkaka na bango. Donc so maman lia na kini yem taotika na bango. On comprend siko choc wana eza ndenge biso na toza musika toza choqué. Parce que bango mtandao ezaki na tongo mémé n'est plus en vie. Aux a blessé et ba fan ya Koffi Olomide basimba ni peu rapide. En tout cas ba fan ya quartier latin pe ya Koffi Olomide maman abota chacho aza souté mais to tikali na chacho to soutenir artiste na biso moralement physiquement et puis financièrement même to sengele ba prière pa nzambe azala fort toujours azala fort à continuer toujours musala na ye a continuer toujours musala na ye asala musala na ye na bokasi nyonso a s'affaiblir te pona liwa maman donc nako saluer ba famille nyonso o bazali banda Adela Banzuzi ya Robert sans oublier Gilles Monamputu sans oublier Gilles Monamputu à direct de Canada Nambusa Nte Mandi Mandombo Nicole Kouleka depuis Paris donc et puis sans oublier site oyo tozana bino bokozwa suite soki maman mi akokunda mana poto to akokunda mana Kinshasa. OK merci wana tozana biso pe na veni na ko profiter la sur la pena ba fan ya Koffi Olomide frère bon juste ko profiter quitter sur la biso to sur la biso donc baza bana ya Koffi Olomide o baza toujours na Koffi Olomide o ça pe plaisir bonjour. Ah oui bonjour to moni bino déjà boza tellement motivé et belé liboso le pango ya Koffi Olomide e bo maki bongo sango ya Koffi Olomide a perdre être cher na maman na ye boyambi on a lolenge ni netaki boza fan ya Koffi Olomide. Ah vraiment et ça là non pas si makasi ko yoka ke maman mi akufi maman mi aza pena donc moko ya ba maman wa boko libane belé azana ba koko ebele bato belé baza pembe na Koffi Olomide ndeti ba biso maman mi ayibi biso mikie tindenge to kola donc ça biso pena pas si ko yoka ke maman mi akufi pas si mingi pena makasi quoi. Est-ce que oza souvenir moko même ya chant oyo Koffi ayembela pe azoye maman na ye? Bon ba souvenir ezali vu que na musicien te na ka chauffeur simple et pas virambo na musicien te donc moi pena banzembo ayembela maman mi na yebi yango na yoka ngo pe me ko yemba nde na mongona na ko kate vraiment. Là c'était juste l'animation pour faire plaisir ba fan balingaka chaîne Oyo Africa elengi na ebite sko ba fan ya Koffi Olomide basimba nini pana yo. Bon ba fan ya Koffi Olomide basimba ka biso nyonso photo zala na matanga to soutenir vena biso to pese ba mes condoléances et ça là bien yango wana kaka. Merci. Et ça linga plaisir ko sola na ba fani ya Koffi Olomide to moni pe papa va na ya sola tout ça pe na papa tout ça va venir Koffi Olomide na moni pe ba ndeko surtout ba ndeko balinga Koffi Olomide donc père Mbote. Ah bonjour. To moni yo toujours ozana Mofleri liboso le pango ya 4 Koraman donc père ya Tchato le pao de la musique congolaise n'ebité oyambaki sango wana nengi nyoki kene Koffi akufeli mama naye. Bon na tongo tango yemo kwando saki yango po biso toza ba voisin bon et tout chaque biso makasi na kotala ndenge aza ko regretter mais mama naye et puis aza ko lela pesa pe biso ma ya miso bon c'est ça l'essentiel bon ki bon nzambe azwa molimo naye toza ba voisin to assister na ndenge toza ba voisin naye.
Merci. N'habitez vous avez souvenir que il y a chamon boye au Kofi Ayembela pe maman na ye. Ah wana tuka na ezate. Oyemba na ote. Donc merci toi bata komona ta suka komona onani. Papa Sélé. Papa Sélé azali ada voisin à Kofi Olomide. Ouais, OK. Merci Papa Sélé. Donc vous comprendre tout sur la biso na batutu na venir à 4 Koraman. Bato ba Kofi Olomide c'est un monsieur moko bon Kofi Olomide sur la rappel na mutu so pardon na mon pe maman na venir à Kofi Olomide. Bonjour maman. Bonjour. Na ebité Kofi Olomide azar te pour sabiso mpanzi maman mutu kele kanango. Kofi Olomide azali bongo musicien munene mboka kufeli maman na ebo itake yo pozali maman oyo ebipe Kofi Olomide na ebité to simani n'est pas na yo. Bon, na ebi Kofi na sina mona mama mi na kune pa na ye na matonge. Bon, na lobi kaka pe mana kimia na souhaité Kofi mes condoléances. Na sepeli pour na komona boye ko participer pour balobi to lela ba bazolela to sepela pe na ba sepela. Yangwana na pesika ka mama pe mana kimia. Merci, tu dis maman Nzela, mais ça lui a plaisir, maman Père Lobby, parce que quand on va la bibosso caméra, ça va monter dans le bonjour. Bonjour. Comment on a notre lit, Richard Tess, sur ma caméra. Comment on a Papa Djouma. Papa Djoumoza de ce côté. Naza, voisin à 4 cours. N'habitez pas que voisin à Bino, Kofi Olomide, Koufeli Maman Naye, Boyambiango, Nalolengi, ni vraiment Sangouan. En tout cas, Sangouan a vraiment quitté son amoutema, le pendant le quoi, Ali Konga Pena. Comment la maman a voté mon conjumunene, vraiment, et la chance, c'est qui moi signé sauté. Amuso abota bana le bosi ba machette le bazo papa ba to bazo zoki donc vraiment siko ya zoki chance ya kobota leader eboye pe sangwa boye vraiment ko comme libiso vraiment mystique vraiment. Kofi Olomide sera vu occasion pour ta l'émission oyoyo asimba ni ne uti pas voisin na ye. Et loko to pe ça est vraiment que motema vraiment ya mobali azaka mobali pour condoléances pe mingi vraiment na le kambo ekomeli. OK, merci to zape mutasuka bongo to pe mamuke. Bonjour, comment on a notre tali caméra? Bonjour, moi je suis Adebayor, Patrick Adebayor, vers petit frère ya Kofi Olomide, moi na EP à Liboso a fonctionné mana mangam na ebele. Moi na petit frère. Moi na petit frère. Moi na petit frère na e ou a fonctionné. Moi na petit frère Kofi Olomide, allez-y comprendre. Et oyoka ki sango ya maman ami, oyamba ki on pena lolengi nini. Quand toka sango maman et toucher biso surtout ngani anza boy naza voisin na e. Pour na minute on ndaku na ngeza quelque part na mon fléri ndaku na yo. Mon fléri ndaku na ngeza na mon fléri. Ouais. Papa na ngati kanga moi je suis héritier na vandi wana etaki moi na Liboso na voisin ya Kofi Olomide. Ouais. Tant sango maman et ça ki biso pasi yango moni na se retrouver awa pona ko sala moi nextis et fiske mes condoléances pour na vie nanga. Kofi Olomide Père Rolanda émission au point la rappel Geti Samba. Ce qu'on évite à la na télévision boy asimba nini ou te pana ye oza mwana Kofi Olomide oza petit à Kofi Olomide oza voisin à Kofi Olomide ou te pana oza asimba nini. Et là on enseigna quand on avait asimba to zaka toujours na bolingo ezaka ko partager mawa pour voisin o ayoki mninga azuma problème il faut se retrouver pour ça la moi bien état pour na vie na biso. Et quand tu partages moi ma pour ça leader antika leader Kofi Olomide. Toza toujours na bato balika ke samba te bato lo ba jour na mission na micro ya samba frère na pour ça non déjà pemeni mbote na yo. N'habite comme on en a rapidement. Raison jeune à mon frère. Jeune à mon frère Kofi Olomide l'artiste oyo asaka vérité biso ya mboka oyo oyo ka sango ya kupeli mama na ye oyambe sango wana na lolenge nini sango na lolenge ya makasi oyo ye na tongo première qui amoni malamu te ceci na biso ba jeune mon frère de on a trouvé merci Abada bisou baba mon frère ou chalele simba mbasu chalele ye ebika mission mikimba pour tout ça normalement obligé
agbada ye muletika loka icone ya mboka oyo ya Congo ya lelo bakoki bakoloba libanga libichaku yo ndaki ya kofika te. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Boboni Nengegeti Samba Nazaki Wana immobile pour nous rejoindre. Bah élément oyo ba fan oyo balingaka la bonne musique ba savrer ba mona qu'est-ce qui passe dans le pango ya Koffi Olomide. Koffi Olomide as artiste musicien congolais oyo asaka vérité ya musique na biso akufeli oyo azali bongo mama na obaki mingi ke na rolinga pela ça ba commentaire était beaucoup plus ba imaginer eloba na pesi mbote na yo zuli baku ya malamu ya kotala émission oyo mboka elengi oyo Ngegeti Samba na saka différence amai na mafuta oyo wapi na pesi mbote na yo mukolo chaîne o Mike Lokamba pourquoi pas ba fan o batika Ngegeti Samba te Guy Valunza ya motema ya Naomi Diambo pourquoi pas na sacrificateur du villa na pesi mbote na bana poto tout na bakiso na oboka kombo na ote numéro Ngegeti Samba za na solanga bien na osola parce que peut saper biso maele pe moi trop donc na rolinga pena na loba trop te bo continuer toujours au s'abonner massivement na chaîne Oyo Africa Elengi oyo ça différence amena mafuta oyo wapi. Merci Nayo Richard Tessa Sima caméra. Merci bye. Tukuta. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.